Et ça ne compte Mobulu, changement de constitution dans sous secrétaire, mon Kozamboka faisait que Chilombo, Aza Claire a tienné mon côté, Bako changer en Christophe Ngoy, Boté qui combat et tient Tshisekedi au lobby. Et tient Tshisekedi à l'Obaki, tant qu'on voit beaucoup dans le Boko, chacun a fait une constitution et l'autre, il va mettre sur la papaya, et il y a un monde et comment Mboka. Et c'est lui qui a changé un peu, qui a changé un peu, le peuple a aidé. Nous avons la constitution, tout le temps, on a conférence, on est cause de la constitution, Tomi Beko Likundi, à mon Mboka Philippe Lombo Tshisekedi, po, Kabila et Lobite, Kabila le qui constitution des aïeux. Surtout dans la Kabila, ils ont la constitution et Mboka. Kabila Lobi les aïeux, on est allé, on a tourné tout le monde, on a les aïeux. Et ça dit c'est Mingi. Et bon, silence à Jean-Pierre Bemba, silence à Bandeko Lokola, Modeste Bahati, Ozui Mbosso, au robot, ça a été Vital Kamer et Kobank Sabino. Le Kobank Sabino, c'est par rapport à la institution. Le président de la République, Oeza Mokonzi. Il y a une institution, Nyos, Assa Lobaki, Alobi na Kombo na Bango. Donc, problème pour les actes, Bango se basa. À suivre. À suivre. Pourquoi il s'habille surtout à Imboka Bakolanda? Article nini oye komi na kati ya constitution na kuna eza ya ngai ba réponse ezali ya yo tolite yango osimbiti ndeko merveille zulanga constitution wana pourquoi il s'habille sur article moko oye komi kuna ke constitution wana bakoki ko changer. D'accord. Article za ebele. Na sengi moko tangela biso article moko oyo bato bazolela mingi mingi awa 217 elobini oyo otimutine nazongela moto eloko ozotinda biso to changer constitution tozala article non avant même tokoma kuna il y a des choses qui ont changé la constitution. C'est parce que tous les dans la constitution et la conférence en soi souveraine. On va Congolais nyonso. Ezali. Vous voyez même Ezali. Parce que eloko oyo eza eloko bapaya. Eza bapaya. Et où ta bapaya? Dans l'article et c'est que vous changez la constitution. Article les alliés article non mais il y a un moment donné tona maman Germaine donc c'est beau appeler mon poussé pongo ngana biso pas de problème nga sikawa na lingi na sukisa pona koluba boy na zotu na pona fona kokata na kokata kaka émission olimbisi bino vous opposez mituna na ba orientation ngai sikawa na toni boy na mokuse oyo sikoyo yango ezali lokola synthèse ya auto saili émission na lobiboy ndeko Christopher est-ce que makamoto kobeta wa pona yo il faut constitution ezala changer ou modifier ce qui est single ezala changer donc tolo bate ba article nyonso yo boyi yango donc il faut ba changer to ce qu'il faut ba modifier na mokuse ni bomona ya mabe na kati wana na mokuse penza kaka yango bosengi te ba modifier na structure na mokuse constitution yo ezolongola nano souveraineté na biso eloko ya mutuya oyo toza nango ntango baka peuple souverain ozoyoka souveraineté ya mboka oyo bazolongola yango bazoréduire yango wana tokoki déjà place wana tokoyoka na ta moke te ya mibale ntango bazozwa kita na biso na mabele na biso bazoloba l'état akomi akoki kozala na ndambo kaka ya contrôle nango wana kondima yango te pourquoi parce que ezali makanisi ya mabe oyo babongoli bazwi loi bakashika oyo eza na constitution ya Mobutu eza na constitution ya conférence nationale souveraine projet balongola yango
bayo kotia eloko oyo na kati awa lelo so ozangi mabele si oyo bakongole tozangi mabele donc toza te eza eloko moko très grave tokotikala bana na biso bakoko na biso tokotika bango nini bitumba toza nango eza bitumba ya mabele eza bitumba ya nkita mais s'il y a des faiblesses na kati ya mokanda oyo esengeli tolongola yango c'est grave ça. Maman Germain Monyama. Motuna monga masuka mozali boye ndeko Christopher. Problème ya bana Congo. Ezali kaka likambo ya kobongo ya constitution to ezali likambo bana Congo bazala malamu, babika malamu, vie sociale na bango ezala malamu. Oui, maman Germain. Vie ya ba Congolais hein. De loyo oyebi ezana bato mosusu ata baza baumbu. Balesa bango malamu. Oza ba ngulu oza na kati ya porcherie. Ba koleso malamu po ovimba. Kati na mikano wana basalaka projet ya constitution. Bazwa manso wana batia pembeni. Bayaka na bato baye na bakwande baye ono toye kolibere mboka ainsi de suite. Babandeli bakambo ya sika. Pe toyebaki pe esika tozokende te. Tango baye wana bakuse baye kosala constitution baye nano batie parlement ya bato oyo banomaki konome musée atali bato ayaki na bango anome bamosusu bino bokomi badepute bon bokende babandi osangana na katanga kuna mosusu baministre mosusu aboye na boye bon banome bato nsima na yango baye koluka basala basisa bitumba parce que bitumba na kati wana bato bayaka na musée boyebi bango malamu barwandais ntango bayebisi bango bazonga epa na bango soki facture bapesa tokuta bango bazonga epa na bango batika bayi bana Congo bakamba mboka ndenge bamoni esengeli ekambama batombokaka nde bakei na este kuna baye komata na bitumba baye na kitona bameki kokota awa tokangaka bamosusu to tobomaka awa bazongi me bazongi sikoyo bakei kobandela susu kuna mpo bameka komata ndenge afdele ya matati ya ilisasa leleko wana bitumba eza na este bitumba wana ti lelo te esila kosila te nde baye koyebisa biso baye koboma musée parce batalaki banyonso bakanisaki ke bakoyebisa ya sala ya boyi kosala yango nde baye koboma ye ntango babomi ye Joseph aye kasi eloko ya kokamwa ntango Joseph aye makambo nyonso papa na ye entre guillemets azali koboya azali kondimango nde esika omoni basalaka Sun City ntango makambo ya Sun City etelemi biso toyebaki ke bamemi balongoli biso esika tozali na conférence nationale souveraine tozokende toye na afdel babomi musée parce que asalaki résistance bon bakoti susu na nzela mosusu bon Sun City bon ngai personnellement naboyaka kokende na Sun City tosaka baréunion tozalaki mpe parmi bato efeseli bakende na Sun City ngai naboyaka mpo nayebaki eke Sun City wana eza mabongisi mpona koyeba ndenge nini bakoboma mboka oyo nga naboyaka koboma mboka na makomami ya mabe oyo ekouta kuna nde bakoyeba kobotela biso mboka toza bato ebele toboya kokende Sun City mpe tozali kotala Sun City ntango ekozonga totala eloko nini ekoya nango eyaka na 1+4 1+4 esali bakongole nsima na yango baye koyebisa biso basala constitution biso toyebi ke constitution wana eutaki libanda mpo bato oyo soki misato bakongole misato wana baye kotia bango na bene bokende na Kisangani bokende kosala na bamosusu wana bosala kosala constitution mosusu lelo professeur Kabamba azoloba ke ye basengaka ye na Sénat non na gouvernement belge nde esengaka ke asalisa bango basala constitution ya mboka oyo
ye esika azalaki azwaki ba nkoma to makanisi to mayele eutaka na ba expert ebele bazalaki kotala monde entier nde oyo bakotisaka wana après bake kosangana soki na banani ya kisangani me biso toyebi na mokolo constitution oyo eutaka libanda ekotaka toyebi nde tosengaka na bana mboka eloko wana tondimango te na référendum mpe tosengaka liboso référendum esalema bapesa biso ngonga balimbola mpe mokanda oyo na balangue nyonso nationale mpo bakongole bayeba kotanga yango basosola mpo toutaki na mokanda moko oyo ta na conférence nationale mpo tondimaka tozwa mokanda oyo euta conférence totia pembeni tokende koyamba oyo bayaki na ngwana oyo utaki libanda nde tosengaka bakongole mokanda oyo komemeli so baproblème. Donc nakanisi ezalaki makambo mibale na ntina na yo ezali koloba te oyo bino bosololaka na conférence nationale ezalaki mibeko mikonzi mosusu oyo bongaki botia na oyo esika sikawa bato mosusu kaka bakongolais bango bakei na cadre ya Sun City bisika wapi le président bakimaki donc eza lolenge wana yango nde bino déjà bino boboyaka déjà biso toboyaka mpasi bato babongisaka makambo ya fille suna eza bapaya ndeko Flori Mutuna Flavia Kusaki lipasa Léopard esange koti mobulu oh là là changement constitutionnel mwana mboka Christopher Ngoi akoloba nini constitution na nko oh là là IDPS babi na nko bakochange est-ce que ça solo ayali est-ce qu'akotikala kaka solo moto ya société civile oh là là babi akoma na IDPS moto abangisaka bapigi me oh là là Maman Germain Moniama, RTNC. Oh là là, oh là là. Beaucoup de nous mystique. Et ça ne compte Mobulu, changement de constitution dans tout secrétaire. Mon Kozamboka faisait que Chilombo, Azak Claire, Atiema na mon côté, Bako changer en Christopher Ngoy. Boté qui combat et tient Tshisekedi au Lobibou. Etienne Tshisekedi alobaki ntango tozwa mboko na maboko kochangeaka mpe constitution wana mpo eloko oyo bamemena biso na bapaya yango nde eboma mboka esengeli tochange yango mpe tokochange yango peuple ayebi yango toza na constitution toota nango na conférence naza souverain wana ekozala constitution to mibeko likundi ya mwana mboka Félix Tshisekedi Tshisekedi mpo Kabila ye lobi te Kabila alobaki constitution wana eza ye tikolanda Kabila te eza kozala constitution ya mboka Kabila alobi eza ya ye wana etangi yango wana tolingi tolongo nango mpo eza ya ye mpe esalisi ye mingi ebongo silence ya Jean-Pierre Bemba silence ya bandeko lokola Modeste Bahati ozwi Mboso okobosana te Vital Kamerhe ekobangisa bino te ekobangisa biso te bango baza na kati ya bainstitution président de la république oyo eza mokonzi ya bainstitution nyonso asa alobaki alobi na nkombo na bango donc problème mpona eza te bango nyonso baza libo à suivre à suivre à suivre